moto ezopela nango kaka bandeko nanga tambola mokili omo na makambo moto ezopela kaka moyen pe moto wana esila ezate pe kozala te surtout soki ba congolais basi bazwi likambo na maboko na bango bandeko nanga moto eyaka toujours na pasi pour que moto wana esila. Kane boyebi chaîne na biso ezalaka kisongi officiel, donc kisongi oyo eza nango public, kisongi ya kobata mate, kisongi te keno tobeta masolo totonga na ya kobata mate ya biso ezalaka nango public. Donc mutu nyonso oza na posa kotonga yaka awa to ya kotonga na ndenge moko ya bien. Lelo toyeka ndenge boyebi dossier ya papa na biso ya pasteur na biso pasteur Marcelo Tunasi. De l'autre côté toye komona pe papa na biso pasteur Roland aloba ndeko nanga makambo ya somo, makambo ezo ya kaka ya minene, makambo ezo ya kaka ya grave, makambo ezo ya kaka ya somo ya kilikili ya pasi pe ya mawa bandeko nangai. Ya lelo oyo kisongi officiel amemeli bino lisusu nini concernant papa na biso Marcelo Tunasi. Avant to kota nanu kuna bandeko nanga ekozala mwa bien apesa bino bambote ngana sepilaka toujours na kopesa batu bambote. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. J'espère que vous allez bien, la famille. De mon côté, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Donc, ce que je biso di sous ba émission, c'est que Nzambe azo continuer ko bate la biso. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandi nyonso ya kalaba. Oh déjà balandaka biso. En tout cas, kanenge boyebi o ezanda kona bino, eza place na bino, bobo sana pete kozwa bakiti na bino, bo vanda boyoka Kisongi lelo amemeli bino nini. Bienvenue na batu nyonso ya sika. Kane na lobaka boye imalamu. Awa eza kotonga na kotonga. Tobetaka masolo na bakombo batu. Toya kobeta masolo na bakombo na biso te. Mais mingi toya kaka na bakombo batu. Toya penza awa pona kotonga. Bandeko nanga so doza mutu asika. Eza première fois na yo ya kokota na chaîne na biso pona kolandaka biso. E ozala mwa malamu o s'abonner. Bo sabonaka. Tango ozo s'abonner bongo. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation kandenge ezalaka la famille na ndenge moko bien na ndenge moko kitoko. Gavker ayeli biso ba solution ya kitoko. Gavker ayeli biso ba makambo moko ya bien. Bika na yo libela na Gavker la famille. Na Gavker penza simba na yo mwana ndenge o lingi na ndenge moko ya bien penza mingi makasi. Ebele ya batu bandeko nanga bazobunda bazobunda penza makasi kanenge ezalaka la famille. Omona mutu mosusu mukongo pasi, omona mususu poso esi ebebi, omona batu mosusu bandeko na ngai kokwanza nde kokwanza.
ekozala bien benga gaffe cœur asunga yo bato mosusu baoyakaka munene obésité matakita aoyeba te bato mosusu baza na problème ya sukali sukali matakita batension kutu na parlons même pas alors ekozala malamu mingi la famille benga gaffe cœur aya kosunga bino na ndenge moko ya bien penza mingi makasi mwa mbutu na kote ya basala nzambe ka ndenge boyebi kisongi abetaka na ye masolo ya batu nyonso ezala basala nzambe ezala bato ya mokili ezala banani batu nyonso tobetaka na biso masolo lelo oyo toye lisusu na makambo ya papa na biso pasteur Marcelo Tunasi ka ndenge toutaki koyoka bapropos na ye alobi yazalaka na ye na don ya célibate nzambe apesa ye don ya célibate yango tomonaki ata libala ya ye na mama na biso Blanche abalaki na kibolenge nyonso donc azalaki nanu apréféraki na ye abala aboyaki na ye te keno yango pasteur Marcelo akomaki kobima na mutu kingandi yango pasteur Marcelo emataki ekitaki aboyaki na ye la famille alors eyaki kosala mwa mbutu ya makasi bandimi ebele bamama ebele bandeko na biso ebele basepelaki na bapropos ya pasteur Marcelo te basepelaki nango te balobi comment ça fait-il que mwasi na ye ata kutu 6 mois nanu ekoki te na se ya mabele ye papa abanda lisusu koloba makambo ya kobala eske ezalaka bato ebele basepelaki na bango te alors nakosepela wana ndenge bato basepelaki te nde yaki kosala keno papa na biso pasteur Roland Dalo en tout cas ayaki de son côté alobi te Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu moi sensibilisation lisusu la famille na ndenge moko bien na ndenge moko kitoko ka ndenge tolobaka ka ndenge tosololaka bamapango ya koteka yango yo tokanisela kosombelaka bana na biso bamapangu ekozala malamu mingi bamapangu eza nango ka na $350 ya pamba osombeli bana na yo lupango bamapangu plutôt eza na $750 ya pamba osombeli bana na yo lupango bamapangu yango ezoya na mikanda ezoya na makambo nyonso donc tango osomba lupangu na mikanda ya cadastre na ya bachef coutumier nyonso oza nango na pete nyonso bandeko na nga na système moko ya bien ebele ya bato deja babengaka biso mpona kotuna eske mama makambo wana eza ya solo oui eza ya solo bamapango eza na $750 ya pamba mwa lupangu na yo na ndenge moko ya bien voilà tozonga na masolo ya biso ka ndenge na bando beta lisolo ya pasteur na biso Roland Dalo ndenge akotela papa na biso Marcelo Tunasi parce que na kilelo oyo ekomi mwa pasi soki baofinga moninga kuna omona bandimi mosusu to ba pasteur mosusu bango pe bakomi kobwaka ba jeton soki omoni pasteur moko akoteli pasteur moko boye c'est que batu wana mosusu bayokanaka to ye moko kaka na kibomoto amitie na place ya moninga alobi keno aza ndeko nanga tika nga mpe nazwa relève na kotela ye ezalaka bongo alors selon ba propos ya pasteur na biso Roland Dalo ye selon ye amoni na ye mabete na oyo pasteur Marcelo alobi pasteur Roland Dalo alobi soki ezalaki ba pasteur mosusu ya ba quartier mosusu
internet elingaki ebetela yango lisolo te to internet elingaki eya kosambwisa pasteur wana te mais vu que eza pasteur ya quartier mosusu yango wana lelo bakongole balingi basambwisa makasi pasteur Marcelo Tunasi wana ezalaki bapropos ya papa na biso Roland Dalo bien que après bapropos na ye ebele ya bato baye lisusu kofinga pasteur Roland Dalo ebele ya bato baye kosabola ye ebele ya bato baye kosambwisa ye bandeko na nga eosalaka pasi penza bon na makambo nyonso ka ndenge tomesana na biso kotongaka bato biso totongaka awa kane na lobaka na yonga que no kotonga na biso ezalaka kotonga moko ya cadre bien eza te kotonga moko ya kotonga tonga na nzela ya mabeko ya kofinga mutu biso ezalaka bongo te totongaka na biso na cadre moko ya bien na cadre moko ya kitoko penza mingi makasi voilà bandeko na nga selon analyse na nga selon ngai concernant ka ndenge tobeta masolo ya pasteur Marcelo Tunasi ka ndenge na lobaki na chaîne nanga mosusu kuna keno eloko kaka ya motuya eloko pe ya kosunga ezaki peut-être église la compassion esunga pasteur Marcelo bandeko nanga kokufela ezalaka pasi batu o bakufela deja basi na moment o pasteur Marcelo azoleka ebele ya batu bako comprendre situation wana mais batu o nanu bakufela basi te c'est trop dur baya ko comprendre situation nini pasteur Marcelo azoleka nango ezalaka bongo ezalaka na ba forme ebele to ba façon ebele ya kolela mutu soki akufi ezala batu mosusu ako préférer avandaka na ndako ata musala akendaka te avandaka na ndako atalaka télévision du matin au soir ezana batu mosusu ako préférer na ye akendaka musala pona ko se distraire mais tango ozala na musala ekozalaka masolo nyonso bato baosololaka akobosana te kotia kombo ya mwasi na ye to mobali na ye oyo akufa ezwaka toujours temps pona mutu amizongela ezalaka bongo komona ta lelo pasteur Marcelo azongaki après kokufa mama Blanche toyaki komona pasteur Marcelo 1 mois et demi nakoti koloba bongo 1 mois et demi ya to presque 2 mois pasteur Marcelo azongaki pona koya koteya en tout cas moi personnellement ekamwisa ngai parce que ezwaka toujours batu temps ya kobosana kutu tomonaka ta biso bana kaba biso oyo bapapa na biso bakufa ezwa biso temps ya makasi bien que tozalaki na biso déjà oza na yo marié oyebi ke naza na ndako ya libala naza na bana na ngai naza na mobali na ngai me baye oyebi ke papa na bino akufi ezwa biso temps ezalaki ba jour mosusu olala boye normal jour mosusu kozokanisa papa oloti na kolota ye donc ezwaka temps mpona pasteur Marcelo ti ndenge tookende lelo akokisi mwasi na ye akokisi 3 mois si je ne me trompe pas parce qu'akufaki na le 11 c'était le 11 juin lelo oyo tokomi déjà na septembre quand même lelo le 40e le 12 ya lelo le 12 septembre donc ça fait déjà 3 mois au mois si na ye akufi donc eza nanu pasteur Marcelo aza nanu na pota wana soki azalaki ke pasteur Marcelo aza pasteur te peut-être na minute oyo yango tomonaka mibali mosusu akomi peut-être kobanda komelaka masanga akomi kobimaka na basi pour que a se consoler parce que ezalaka pota ya munene na motema oyo ebele ya bato bakokaka na bango te alors yango na ye kosengaka na population na biso na ye kosenga bakongolais nyonso to tenir rigueur ya makasi te mpona pasteur Marcelo te s'il vous plaît tozala bato oyo tokoki kosunga ye surtout sur la vie spirituelle église de votre côté toyebi ke chaque église badiacre bazalaka bancien bazalaka baconseiller église bazalaka mais soki bomoni keno nanu papa na biso pasteur Marcelo Tunasi azaka na makanisi ya makasi mpona mwasi na ye ekozala malamu bopesaka yeba mateya ebele te parce que na se kaka ndenge ezalaka na se ya pota wana okoki kobimisa makambo mosusu yo kanisi ke na oloba pona ko te défouler na makambo oyo eza na motema mais eye kobetisa pe bato mosusu mabaku
eye kosala keno batu oyo peut-être babando ozwa yo en considération bakomi komona yo neti ezalaka bongo yango nasengi ka na église la compassion en tout cas botala situation oyo de près ekozala bien mais de l'autre côté nasengi na bakongolais nyonso oyo balandaka kisongisongi officiel s'il vous plaît to tenir rigueur ya makasi te mpona pasteur Marcelo tozala batu oyo tokoki kosunga ye. Moi personnellement tata on alandaki prédication na ye wana ka ndenge alobaki ayebi te combien de temps arosela pour ka bala esalaki nga mpe pasi nalobi yango pasteur Marcelo kaka mwasi na ye auti kokufa ya pas longtemps mais ntango nazongaki kibomoto nasali mwa baanalyse natali mwa baexpérience oyo toza nango na vie la famille. En tout cas, Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozwi 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tout.